tolamuki na Kinshasa capitale tozana tongo avant que tokende kotika mwana mboka Fati Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akende kotika candidature na ye na présidentielle na Seni bande konangai lobi ezalaki tour ya Vital Kamerhe nde akendaki kotika ya ye candidature. De l'autre côté toki Noël Tiani na bande komsusu balobi te avant que tokende kotika boya nanto solo là. Mais la réunion d'hier, selon ce que nous apprenons, parce que la réunion na bango ba ko salaka na ba fiyu na ba nini bazana ba presse bango ba bengaka toyoki ke ba leader ya munene ya makasi bakendaki ko répondre kuna te ni ba délégué na bango Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi bloqué à l'extérieur du pays, Vital Kamerhe mutu moko te. Moi encore Martin Fayulu Madidi mutu moko te bande konangai akendaki kuna bango bako sala makamuna bango. Nous avons appris ça à travers batu mususu o babengaka o basosiaka bango biso tuzakuna te tokende kotika Félix Tshisekedi bientôt là kotika candidature na ye 5 ans atomboti lobi pamba te amoni que makambu gouvernement bako sala les amalamu te ya empêcher Moïse Katumbi akota na mboka kende kotika ya ye candidature à la CENI de décider. Et pendant ce temps proposition il y a ensemble balobaki ke tokotika candidature ya Moïse sans Moïse CENI déjà à travers Kalamba lobi que candidature wana tokoyambata yango te parce que lokola carte d'électeur ezana kati te tokoyambata yango te, donc ça ne sert à rien. Parce que ceux qui ont déjà versé mbongo na compte à trésor public et que baboya ta koyamba yango moyen ko zapela rwanezati. C'est là que ça se complique bande konanga. Maintenant bousculade, plus de 285 candidatures à la députation nationale de oyo basibatiki batu bako welela mais balobi to kende na machine à voter te. Maintenant nga lobi oye kotika candidature mekina nu machine oye kotika candidature mekana nu machine eza koloba que bon matin bon kita vous irez aux élections avec la machine à voter. Mais bande korangai eloko esalinga ma passe esalinga mabe ezatan una yoti réaction ya un proche et membre ya cabinet ya mwana mboka Félix Tshisekedi koloba que ce qui Korwa Tshisekedi ye nanu te c'est parce que pouvoir mutu azana makoti akoki kopesa biso mbongo apesi nanu mbongo te eza soni koyoka makambo modèle wana. Et vous passez avec ça dans les médias. Tshisekedi bomo ina ye mobimba zalaki kozanga nini. Il suffisait seulement que Tshisekedi aloba que je vais voyager. Ba Congolais ba sangani ba pesi Tshisekedi moyen de se déplacer. Les loboko les cas ngana ebité na ebité sentiment nini ezwaka batu. Ngana ebité. Corps ya Tshisekedi ekoti kozanga moyen ya ko rapatrier yango. Mais si tel est le cas, on doit bloquer alors Félix Atika candidature parce que azoke négocia $100,000. Koyango ya corps ya Tshisekedi ezo senga ba milliards combien? Eko sala biso passe. Lelo bande konangai ba lancer Tshisekedi est allé au stade de martyrs ici. Na campagne ya 2011 mbongo bandi kobima. Tokenda kina Félix awa na Sainte-Thérèse. Alors que tozana posa ya mbongo ebandi kobima kaka koro ya Etienne Tshisekedi nde ba Congolais ba kozanga kopesa mbongo pour que bakunda ye bara patrie ezo sala biso pasi et tokotaka na ba théâtre modèle wana te. Voilà le nombre de jours depuis que Tshisekedi est décédé. Tokobana kotiela bino yango wana merci na ndeko ya pesa kibiso likanisi wana. Chaque jour, tu vas compter les bino mikolo. Autant de jours après. Ce que mon autant de jours après, on a besoin de une photo na ye. Et ça koloba que ti les lois kundamite. Na sima ya mikolo wana Tshisekedi akundamite azawan. Mais biso amuto akeipo na sepelisa batu
pona bato basepela na ye bo ozomona toza na idéologie ya Tshisekedi bovanda bamosusu mpe bavandi wana na kotindela bango banzoi. En tout cas nga nazokoma nayebi te soki tozokende wana. Tout ce que nous voyons comme engouement à l'UDPS n'a pas parti moussus aux approches à l'UDPS, c'est le nom de Tshisekedi. Et ça combo ya Tshisekedi. Mais tata wana ti lelo kunamite biso tote kaka kombo na ye. On est africain bande kunanga. Toko kene na maponomi. Tata wana kundamite loko mon côté. Je vous promets. Toko créer front commun pour l'enterrement de Tien Tshisekedi. Et toko veilla c'est que pour na mutu à utiliser comme Tshisekedi, il faut Tshisekedi à Kundamanan pour des fins politiques. Et ça la biso passi makamwango. Mais tant que va prêtre catholique et balobi que makambu gouvernement kosa les amalamu te. Lambert Mende Omar Langa, ministre de la communication et médias, alobi que Moïse Katumbi aya quitté. Wana lobi agona top Congo ngate pardon. Aya quitté. Mais ce qu'on nyonso to komona oyo. Zelana ntobe nga Moïse. Moïse Katumbi angwaza. Papa yo koma quitté. Ozajika na ba, ukendajika na kwa moko boy na Bruxelles. To na Londres okena kwa moko boy ba filmer yo, azwi ba tumundu ba tondisi pour que mona na lokola ozana na kasumbalesa. Voilà la politique de chez nous. Mais ndenge to koloba oyi, jusque ndenge to ko sa l'émission. Candidat ya Front commun pour le Congo. Oyo famille politique ya Joseph Kabila na ebanité. Et comme ko bimawana, et ko tiko zala Didier Tumba. Bamso balobité, et ko tiko zala Mama Olive. Bamso balobité Matata Ponyo. Bamso balobité ezande Robin Minako. Bamso balobité eza Nehemi Mwilanya. Bati lugwe bope akeko yebisa ba journaliste bobi misa kombo nanga. Pour ba kingane de fin. Alors que Azata ni de près ni de loin. C'est l'information de eux. Ni de près ni de loin parce qu'il a une difficulté dans la famille. Famille là bas moi. Mais Bamisusu aussi balobi que tes ayete. Eza Evariste Bochabe Mabundi Mabilingue. Mais jusque là tu évité bakobi misana. Mais bientôt la biso to kokita koketika mwana mboka Félix Tshisekedi atika candidature naie. Mais en attendant, avant que totie la bino sec a été le dépôt de la candidature, il y a Vital Kamerhe, président ya UNC. To kotia la bino nanu ndeko moko alobi comme na ambassadeur Mwamba na mama Lisi Mwamba ba yaki kosala libala na bango na Congo ba profiter na occasion wana ko communier na bandeko na bango yango ba kopesa merci ebele na bandeko nyonso ya France, bandeko ya Belgique, bandeko ya Angleterre, bandeko ya Suisse, bandeko nyonso tout oyo basungaki bango na ba oyo bayambi bango ba profiter pona ko vanda na ba oyo surtout ba oyo ba ko bundela mboka mais biso pour vendre na biso te quand même un ambassadeur soyo vanda ki na ba mususu d'accord mais biso to komi wapi pour vendre na biso te ezala te ko bendaki Didier na kuzu bon olobi bo vandi ta o vandi na to komi wapi te mutu avanda kana to komi wapi image ya to komi wapi e mona naka mais bolanda nanu ba mariage na bango on peut aussi le faire avant to commencer sa attention ti wapi
Mariage Tito quoi. Vital Kamerhe akendaki kotika candidature naye accompagné de sa chère épouse na seni et na simanango moi liloba muki. Touti awa ko déposer candidature na biso na CENI parce que touti ko sala pe congrès à partir na biso. Na congrès à partir na biso ba pona kinga lokola candidat pe partir na biso tozali na programme pe vision ya kolongola peuple na biso na passe. Vision na biso e bandina nona kotia leadership ya sika. Oyo zali ozui e bonga ozosala la peuple. Donc confondre bongo à l'état na poche na yo. Pe kiti na culture na biso koyeba bato bafataka na province fulani baliaka nini bizarre na bango zaka ndenge nini ba besoin na bango zali nini ba pomboni ebukani kuna
ba école boni faut totonga na mboka wana nakanisi toana makambo nyonso wana na 20 piliers ya programme na biso pe ezali devoir na biso correspondre na appel ya parti na biso pe ya mboka o batili biso espoir tolobi mboka oyo bapesa biso kaka mpula mitano novembre tobandi na campagne te wana ndenge baka programme na ngai tokomisa ngo na niveau ya brésil 5 ans oyebi ke ifo tosala bainstitution ya mboka seni ezali institution ya mboka me tolobi toza na baproblème na mike mike fo tosola so na seni oyo etali machine à voter oyo etali makambo ya mosolo oyo etali baempreinte digitale bato 6 millions d'après bango 10 millions d'après biso oyo etali insécurité puisque ta makambo oyo ekobebisa élection mais sikoyo nakanisi eza ntango akobebisa moto te po toluka mitema kokitisa mitema peuple congolais puisque moindre erreur tozikisi mboka oyo yango tokosenga bato nyonso kobanda na bakonzi ya mboka na bakonzi ya seni bato nyonso na place na ye na biso moko membre ya opposition tozala na attitude républicaine eyi koloba te ke tokondima bindimela mais tokende toprivilégie nano peuple soki kozala candidat ezali mpo na famille na yo ezali mpo na peuple ou la nation. Nous sommes l'union pour la nation congolaise. Merci beaucoup. Cette ambiance là nderenyaki malobanaye ezayango wana mais en dépit de ça bazali ko réitérer volonté ya kosala ba concession pour kozala na candidature commune de l'opposition. Voilà bande konanga to sukisi awa pona lelo mais toko yebisa bino comme d'habitude bande konanga i fourmi rouge na Ottawa to landaki makambo ya marche bolingi bosala à partir du 10 kuna na Ottawa biso to abandonaka bino te bino nde bo abandonaka biso parce que Ottawa wana depuis que nous avons commencé tozo sentir Ottawa te ni na RDC monde ni na nini ezaka ke toko kota réunion toko sala boy ainsi de suite Ottawa toko sentir yango te
toko sentir otawa te. Commandant Bamon, JBS, mannequin de la presse. Avant d'être en groupe, Tobo Tamakana nous Congolais. Tant que tu as la volonté à causer quelque chose, on s'engage d'abord soi-même. Yomokonan. Au lieu à causer la caca, on s'engage na bato. Au chaud sali, au bandit ko convaincre baninga. RDC Monde, ce n'est pas pour M. Tambo que je suis, ce n'est pas pour Pauline Lumumba, et ça est là qu'on a besoin nyonso. Yangona lobaki na bino bande konangai. Toko banda ko toka pona ko insister que ndeko okoji ko pesa $10 oyo ya biloko liaka au boaki. Restaurant ni no kota ko dépenser $10. To banda kaka ko se pumone pona yango. Félicitations à bande konyo sur tout. Ezala bao bazan Afrique du Sud. Ezala bao bazan Afrique en général. Bao bazan Angola ainsi de suite Congo Brazzaville. Bao basi batie basali geste na RDC Monde. Bao bazan na monde entier, États-Unis d'Amérique, Europe, Asie, Océanie, bao bazan partout. Je dois vous dire merci. RDC Monde des aïlo konabiso. Compte yango wana. Olandika kanenge zawa no kocha mbongo na yo. Merci na bande konanga tout. Soki omoni boye tolati. John Connection sans ilisusu. John Connection c'est un Congolais. Azana Turquie. Ba chemise ebele tozana ngoyo mto asali la kabiso. Lelo asali libiso ba jaquette. Bokomona yango. Bokomona yango, bokomona. Voilà. Ça c'est ezaba nini ya John Connection. Musala na ye yango yo. Ba campagne pe yango yo. Soki ozana pose ya kosalisa biloko. O ba banderole, o ba nini banini. John Connection zana Turquie. C'est un Congolais qui s'y connaît en matière na ye. Au lieu comme na Turquie, okende ko commander pas mutu mususu biloko parce que mbongo wana ekozongela yo te. Pona mbongo na yo zongela yo mokolo moko il faut kosalela Congolais. Nalobaka na bino ndenge wana. Pona soki okomi esika yango nazoloba na bandeko bozana Château Rouge. Bino bozana Matongeli. Mukolo kaka okoti okeko somba biloko epa mupaya, okeko somba fungwa kwanga epa mutu oyo aza Congolais te. Mutema na yo elobaka j'ai trahi. Ata soki tozana yo te. John Connection plus 90 ou bien 90 pour nos français 537 460 0089 plus 90 537 460 0089. Donc wana eza John Connection comme na Turquie benga mo mobile wana oko benga yo komanda ta biloko na musika akosalela yo. Tozana John Connection na Turquie kuna ndenge tozana Ebenezer awa na Kinshasa na UPN. Ba Congolais qui font oyo bazo sala musala na bango otali penza ke musala na bango nyoso akosalela biso. Même pas un rond qu'il a demandé. Ezaka ba surprise avant de bouler na salela bango nini. Une façon de se soutenir mutuellement. Ndeko nanga bisika nyonso vandaka avant osomba eloko et pas mupaya talana soki Congolais moko azana ngote to ko évoluer ndenge wana parce que ba cotisation ya matanga to kotisaka batu wana te. Tango tozwaka ba problème to kotisaka batu wana te. Ezabiko biso moko. Matonge eza signe mutu nyonso ayebike eza place ya ba Congolais mais envahi. Château Rouge la même chose, envahi. Batu nini bazo encourager tango zotika nguba epande kona yo keko somba epa mutu mususu. Otiki kwanga epande kona yo keko okolia bilialia parce que bango epana bango basalaka kwanga te basalaka fumbwa te. Bakokatelo matiti mususu eko boma yo. JFM Service, agence ya fret pour na kotinda biloko chaque mois ba chargeaka conteneur. Moi nyonso. Awa 018 Masuwa ezali prévu kokoma na matadi le 18 sauf imprévu et kokoma ndenge ezalaka wana. Nana yoka teke
azwi soki nini. Merci aussi na ye moko Jansi mokolo agence JFM service, parce que en dépit ya nyonso wana salelaka biso asungaka pe biso entre temps, parce que c'est notre partenaire. Même leki na ngai oyo Amos Lubaki a perdre papa na ye atindeli moi quelque chose. Merci beaucoup ndeko nanga. Yango il faut que simba na ndengo wana pour permettre à ce que makambo ezala malamu. On ne doit pas rester là kaka koloba, mais quelque part là on ne répond pas. Alors Fourmi Rouge yo lobinine, Fourmi Rouge na Ottawa alobi boye, alobi que marche pacifique na Ottawa, la capitale fédérale du Canada, c'est samedi 11 août 2018 na 10h. Appel patriotique à tous les Congolaises et Congolais à la colline du Parlement, destination ambassade des États-Unis. Plus jamais, message, plus jamais Joseph Kabila en RDC. Moutouazangate. Voilà, ça c'est Fourmi Rouge, commandant Bamon, Atindi, message pour nous couper sa communiqué. C'est une marche pacifique et qu'on salima na Ottawa, les 11 et qu'on bandana 10h. Et puis, Congolais, nous sommes na colline du Parlement, Bakokenetin ambassade des États-Unis d'Amérique. Voilà, bande konangai. Na bandi to suki si wana pona lilo to monani na balasima mais bobo sanate pona makambu ya losambo oyo to yesa kibino ya église sanctification crainte pour le royaume oyo bazali organiser mabonde liminen balobi keba tu risques de rater le royaume wane kozala di 10 au 12 bapesaki adresse ya liboso bachangeaki ekomi na adresse ya mibale oyo tokopesaka bino eza adresse nini ezali 17 boulevard de la Libération 93 plutôt 93 200 na Saint-Denis juste na gare ya Saint-Denis boko ya ebele kuna pona mabonde liwana. Merci tomonani parce que ezaka kamusala.